omoni bata maboma vi na bango atamboli tamboli suka na fulu eza na biloko yo bakendaka koluka eza biloko bamonaka tina pona koyeba kosalela akoki mpe kozala animé par un esprit oyo ana besoin ya makila toilette eza monde à part eza monde à part pour biso bakanisa kondire domaine na basirène ezalaka toujours za badomaine eza baocéan même bafleuve non même na kati ya toilette il y a un esprit autre banga madame la toilette azali aza sirène interdire bato bazalaka na problème oke na wese oke kolela donc on a quelque chose qui interdit bango na façon que tant yo ke kolela na wese s'attendre que ma misu no ekotanga ma misu zaka na makila tant ekotanga moi si on a zaka na wese akoyoka ma po moni makila na yo akokende ko agir po moni anuire moto eza pour aller na toilette désert à désert naturellement se pose à désert mais ba fulu eza naturellement te eza biloko yo bato ba créer yango omoni eza différent na désert yango monaka mboka oyo eza envoûté mboko eza ba problème eza mboko ko remarquer ba fulu ezaka bisika nyonso ba fulu ezali Bote balandi ya émission Nabino sous la lumière et c'est un makasi ko yeba ete boza tellement ebelé na mokili mobimba ya Rolanda biso et voilà pourquoi na tombeli bino encore boye imbolamu na émission Nabino pe matondo mingi na ndenge oyo bo landaka émission Nabino na elobele zali ya bino ndeko matondo mudi pongi et lelo to memeli bino lisusu sujet ya sika oyo tozo découvrir na bino ensemble. Les lots tozolobela sur la possession. Toyoka ngo mingi na ba etonga, na ba maître spirituel, na ba guide, na ba ndeko ndenge na ndenge. Ba betela biso masolo ya possession spirituelle. Voilà pourquoi le lot juger pour retourner émission pour toi ba possession spirituelle en réalité za nini pe lo lenge nini yo ba possédaka mutu. Voilà pourquoi sans plus tarder avant na introduire invité na biso ya lelo na pesimbo te bongo na sponsor officiel Nelly Mokela sponsor officiel sans oublier Maman Bibiche Eounou je pense qu'elle a prononcé un mot bien et big salutation na manager Mukendi Azolandanga et na bosanité équipe Mobimba au Bazali derrière la caméra. Mbote mingi na bino, mbote muta guide Bambulu Trésor. Oui, mbote papa journaliste Matondo. Ndio mwa abisinga bi yesa guide tiko bengo papa journaliste. Ah, na comprendre phénomène ngote guide. Bongo siko pona ye na benga yo nani. Na abi akomenga ka bongo, siko da habité, on a ben na retourner ngo guide en pleine émission. Donc, premier à comprendre fonction aux jouer pour le moment. Ok. Et ça, il y a un appel sur combo par rapport à la fonction aux jouer dans temps aux alliés. Voilà. Maintenant, Mingi Mouta guide, je pense que Bandego Belé, déjà allé guide Bambou le Trésor. Naïne sur la possession. Mais avant que tu aies vu faire sujet, guide Bambou le émission de ça qui a créé un débat belé. Bandego Babi faut zonger la thématique ou non? Ah oui, pour mes athées, il faut tout zonger yango. Ok. Le rôle là, basé à mituna batuna qui faut répondre bango. Certainement, tu peux répondre à mituna batuna gibiso. Voilà. Nous vous signalons que l'émission c'est Sous la lumière, une émission spirituelle. Ici, vous allez découvrir des choses, n'est-ce pas, spirituelles, liées à la spiritualité, mais aussi liées à la culture. Directement comme ça, de côté na vif ya sujet na biso. Guide Bambou le Trésor sur la possession. Avant de côté la possession, il faut d'abord qu'est-ce qu'est l'homme. Parce que possession les alignes mutu oyo bazo posséder. Mais na bosenga to banon mutu azanani. Selon vous étant un guide spirituel. Bon, mutu azali d'abord selon autobengi réalité spirituelle mutu azali représentant. Yanzambe na kati na mokili. Na deuxième position mutu azali créature Yanzambe. Na troisième position mutu azali envoyé Yanzambe na mokili. Wa to bengi mutu. Mutu azali représentation Yanzambe. Oui. Mutu azali envoyé Yanzambe et puis gérant
et puis azali gérant ya biloko ya nzambe. Voilà, je pense que vous avez suivi la définition guide à poser et directement au côté dans le sujet na biso. Comment un homme peut-il être possédé? Motuneza ya ngwana parce que toyo kango mingi. O ba posséder ki mutu boye, o mutu boya ki manipulé par les esprits. Mais l'autre va poser toi ba mutu ba posséder ka ndenge mingi. En fait, par rapport à ndenge na présenter mutu, on a le mutu azali. Oui. Bato ba retourne mais mutu azali représenter en Zambie, comment ba posséder? Oui. Mutu azali gérant en Zambie, comment ba posséder? Et là qu'on y est ba ko salama, soki mutu alongwe na ba principe. Soki mutu a perdre autobengi ba capacité naturelle spirituelle oyo Nzambe atakati na ye ne wana e aka kosala ke ba force ya mabe oyo elingaka te mutu a s'épanouir mutu avancer oyo elingaka te mutu aye ba kokokisa ba devoir na ye oyo Nzambe aleki na kopesa ye ne omoni ke possession e aka kosala ba pona tina mutu. Donc voilà. Donc pour mutu ko ma posséder so na libina bokebe senga na ye alongwa tope abebisa ba principe ya Nzambe. Oui, ba principe bango zanini je pense wande ono so wala ndabiso wala posa ba principe wana ogida zolo bela. Eza vraiment nini? Omoni na mokili biso batu tokomaka tango moko tango ina kati na mokili toyebaka kobungisa eloko moko tozaka na ba devoir na biso envers Nzambe puis tozaka pe na ba droit. Omoni lelo yo soki mutu na kati na ye alati sentiment moko ba keno ye et pas na Nzambe azalaka na ba droit. Ndo moni côté mutu ayaka ko perdre autobengi ba sens nya malamu pour que lobby aye ba kozala posséder na façon nini lelo yo ngai nabi malamu ke envers Nzambe il faut tangu nyonso na ba kokumisa ye Nzambe apesi biso mibeko alobi na biso exemple moko mutu akoki ko simba eloko moninga te c'est parce que eloko moninga za yo te posimba ngo faut avec permission mutu asimbi eloko bato sans que les kanako pesa ale kanako senga permission. Nzamba lobi na biso na mokila tindi biso il faut toza na bolingo na deux commandements ou ba pesi biso aimer d'abord Nzambe et puis oyo ba kolinga prochain oza pembe na yo soki jakino mutu na kati na ye abandi ko perdre ba sens union so wana nde sa marake satana ay ba kozwa pouvoir likona vie ya mutu pour que lobby ba to bengi ba démon ba esprit inférieur to ba colite na ye ba ye ba kozwa autorité likona mutu pour que lobby ba kotambusa mutu selo bango bazolinga ninga kotambusa ye. Donc soki mutu alonge na ba principe on a lobby wana biloko batu kobanga Nzambe te mutu akomi ko kanisa c'est comme si akomi na place Nzambe. Donc en fait soki mutu a perdre auto bengi sens ya malamu ya kobake na zape na devoir na ngai pa na Nzambe. Donc soki mutu a perdre loko wana nde saka ke lobby mutu atika le mpe na moi a comme un peu moi pépélé donc pour na goloba moi ba garder fou et ba kolongwa pembe na ye pour que domaine ya possession et ba kosama na kati na ye. Matonomi guide Maboul le trésor matonomi na bandegono so Holanda bino ba Holanda bisobe na signaler bino en tout cas bo s'abonner massivement bo partager vidéo bo tika biso ba commentaire na bino bo liker vidéo ça sera une très bonne chose. Na la ni bino na bokebi bo pesi be explication bo pesi be zapela bandeko ba Holanda biso des fois, se retrouver dans Makambo guide Bambou le trésor à lobby. Mais moi tout nous angeza boy. Ndenge nini muta ko yeba que aza possédé na ba esprit moko X to Y. Oui, est-ce qu'il y a des signes où il saura que telle personne aza possédé? Oui, d'abord mutuye moko pour Socrate a pesi biso adage moko lobby connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Donc moto ami yebi moko akoma kana tango moko akomi ko réaliser makambo o ye moko za ko imaginer te kina kibomoto na ye na o ye azali akoki ko réaliser yango mwendelo oyo mutu moko naturellement azaka poli du coup vous comprenez que non mutu akomi impoli mutu akomi insolent soki aza mutu ami yebi moko comprendre que non oyo eza ko sala ma ezanga te eza na force moko ekoti kati na ngai nde komi ko pousser ngai na ke na ba réaction wana mutu moko azaka dou mais bokamwi du coup mutu akomi violent. Ce qui est mon camion, c'est que les attitudes n'ont pas été. D'office, il faut comprendre qu'il n'a pas possédé. Et ça, la force, moko yo, et ça, quoi, agir dans la carte n'angai, oyo ngai moko, nazo comprendre un autre to, ngai moko nazo ndima un autre que ça la mandengwana. Donc, moi, bah, sans s'amuser trop pour que pour que moto, allez kanako yeba que aza possédé. Ce qui est moto, mususu yé moko, aza la capacité à commis yebate. Bato yo ba yebi, bah, comprendre que moto a commis possédé. Par rapport à la réaction, par rapport à la réaction, par rapport à l'acte, oyo a koko ma proposé. Même par rapport à esika oyo azali, ba agissement na ye, et ko la kisake moto yo azali oyo azaki lobité, oyo azaki lobby, eza oyo tozo monate. Donc ne la kisaka ke na ba sini wana que moto yo aza possédé.
par des esprits mauvais. Par rapport à l'idée Nabino Sonagola Nabino Momuke, bon moi que mutupa kozala par exemple la fandaka na Kitambo, na Kinshasa fanda na Kitambo, a messa na milieu wana et une fois que l'on a milieu ba memi na milieu mususu influence capé comportement ya mutu. Maintenant je sais pas par rapport à signer vos PC que non ceux qui bandeko ba hôtel la mutu ba moni que ba signer vos PC wana za posséder. Bon par rapport à Kawana et que mutu a déplacé milieu et comportement n'est changé. Et changer parce que a possédé un esprit ou quelqu'un, mais changer à cause du milieu où il a changé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à Wana Kolingana, répondre à des possibilités. Au moins, milieu na milieu, et ça na lolenge nango. Et plutôt les Kanako, le monde satanique est bien organisé. Donc, quand ça bien organisé, na milieu où union sur eux Batubazali, et ça peut na force bango ba imposer place wana, ils ont contrôler esprit wana. Ils ont contrôler territoire wana. Ils ont contrôler rayon wana oyo Batubazali. Siko soki mutu alonge na rayon moko, kuna il se peut que bazaki na makasa ko simba été. Donc facilité et ça peut que ce qui a changé milieu, ce qui a cause à la constante, ce qui a cause à la forte, a peut cause à la influencé par milieu. Mais ce qui au talima là mon akati na profondeur, au comment il y a un esprit oyo aza place wana oyo contrôler milieu wana, il y a sikoyo nde à comprendre oyo azali azuinzela nde a koti abandi pe ko ba kotambusa bombo ya moto. Mingi to bakaka que ça influence milieu, mais en réalité, ce qui est la profondeur tout le monde a que milieu est contrôlé par des esprits, bah esprit à malam ou peu esprit à madé. Donc tu benga communément influence ya milieu et ça rend influence ya ba esprit ya milieu wana. Si. OK, matono mingi mais motuna ranga mosusu ezali boye guide bambulu par rapport à ba dire na bino. Na katsa mundu to yebi ke mutu ana mutu, azana maboko, azana makolo, azana ba partie nyonso to yebi. Bon, natango va posséder mutu pas esprit. Esprit wana afandaka esikanini concrètement. Parce que comprenez que sous la lumière, les émissions, il faut bimmisser la bateau. Makambo et bomba mana kuku. Makambo va comprendre, narratif on va comprendre. L'esprit en question afin d'avoir. En tout cas, na CP na mutuna na yo, na ko répondre bateau ta biso boye. Mutu d'abord yemo kaza esprit. C'est parce que mutu a composé na trois parties. Ndenge to yebi biso nyonso. À part ba corps mususu yo ba consacrer botamana na corps na vie à mutu. Mais premièrement, mutu a composé na trois parties. Azana corps, azana esprit et puis azana âme. Nde ebi ko composer mutu. Sikoyo, ce qui tolobi possession, c'est que ça un esprit a une supériorité na esprit oyo d'abord mutu ye moko azali. Pour mutu d'abord premièrement azali esprit. Sikoyo tortu na question, non tu question que esprit yango avant dakawapi. Ndo moni eko poussenga na bisa batu boye, to na bisa biso boye. Mutu azali composé na quatre grands éléments fondamentaux. Mutu azali composé na mai, aza composé na mopepe, aza composé na mabele, puis aza composé na moto. Ce qui est esprit à possession, esprit lié pour posséder moto, ce qui est esprit à maille, né est ouverture pour na kokota pour posséder moto et que va na kati na libumu na. C'est parce que libumu est à partie d'eau. Na vie à moto. Ce qui est esprit oyo avant na moto, aligné à posséder vie à moto, à kova na moto. C'est parce que moto est à partie à moto, na bomo ya moto. Ce qui moto wa esprit to benga ka mi pepe, o to benga ka l'esprit est tambolaka, ce qui est lié posséder moto et qu'on y a vendre na tolo ya moto. C'est parce que na tolo est à partie d'eau. Mais ce qui est esprit ya mabele a déjà posséder moto à vendre na corps oyo to bengi mosoni. C'est parce que yango pezali moko parmi ba composantes oyo nzambe ayeba ko composer le kola ba élément. Ndio moni domaine na possession. Pour ce qui est esprit oyo vendre na mai alobi akende na partie ya moto akoye ba kovanda te pour esika na été. Kuna akokuta ba esprit mususu yo ba kopesa inzela te aleka na kokoma. Donc ce qui a risqué même akoye kokoma même esclave. Donc monique esprit nyonso pour ka posséder moto ayeba ka kovanda na partie oyo akovanda kimia pour que asa misana ye malamu na ndenge sengi aleka na kosala. Ce qui t'akopesa pe ba exemple moi ebele, tu comprendre que batu mingi ba barate azo sambela pona moto asimi moto na libumu amoni moto akomi ko s'agiter. Mais ayebite za phénomène nini. Donc ce qui a bandi ko pas mais là-bas esprit à maille. Ce qui a simbi libumu moto, ce qui motanga zaki posséder ba esprit à maille certainement moto na areba ko s'agiter. Pona nini o simbi bango bisika bazali. D'abord simbi parti o bango ba fandaka. Donc ba ko la toucher. Mais ce que simbi on a tellement que non ba délivrance simbi ko raté po, toujours ko katé ko respecter ba principe ya délivrance. Ok, défense c'est un principe à suivre. Oui, c'est que ceux qui comprendre yango malamu nde batu ba ko délivrer puis ba ko kimia pour la libérer.
Donc, la délivrance, ce que aussi mingi parce que vous comprendre, le principe il y a délivrance. Bon, bah ouais, bah on n'est ni guide bamboulou. Nation on a beaucoup ambition RDC. Les aratola, tout la monde qui te guide de moi, bimi kuna na matadi kibala. Au hasard prophète. Parce que Nzambe a lobé qui est entre guillemets. Mais les lois ici sur le bible, la délivrance, on va ba ça la récime baraté. Pour parce que bah principe T. Bon, par rapport à ça, parce que il y a une révélation et mutaza quitté. Est-ce que a kondi mayo ya ko apprendre makambo ozolo bawana? Pas si nous sommes en c'est parce que Batouali qu'on apprendre. En d'ailleurs, il y a le Saint-Esprit. Et ça, quand on est Namokil Otozali, il faut que Batouba les Kanakoye Bake. Il faut qu'il y ait la réalité pour ceux qui ont moni. Motoyo a mis Saint-Esprit, a mis Asuki dans Saint-Esprit. Oyo a 8 ans, il y a koye kolaté. To a 8 ans, il y a koye enseigné par nature. Même nature peut être enseigné. Au vandi boye au tourni nature ba question azo peso ba réponse au tourni abata ko la gisayo nature bali ko la gisayo ce qui ba to en mesure wana te ba dimension wana te il faut ba luka bato ba na capacité wana ba mekepe ko tangi sabango moni soki moto atangi aye koli a cause na facilité que moto yo atangi te aye koli te ndo moni ebele ba e ko mutu aye pa na ye kozwa délivrance au lieu mutu aleka na kobika mutu abakisi ba esprit mususu oyo ayaki na ngote pona nini ba makambo azali ko sala eza makambo yo eza bien fondé te eza makambo eza na ba principe te ba règle normale te oyo ezali kolanda donc moni ke na koyebisa bango ba o nyonso oyo balingi baleka na koyekola bazwa temps ya koyekola ba comprendre makambo ebele le Saint-Esprit esuka kandengo na te il faut mutu pe na mokili aye ba koyekola par rapport ya ba principe oyo ba réalité mokili eyebi pe kola kisabiso tango mususu. Maintenant, nous guide Bambou le Trésor. Nous avons signalé en tout cas vos s'abonner, belé. Partagez massivement la vidéo. Émission Nabino, ça sera une très bonne chose. Vous avez mis à reposer. Vous avez Nabino na numéro où ils ont affiché et guide Bambou le Trésor, n'est-ce pas, à répondre Bino. Toujours par rapport à la possession guide Bambou. Et ça, en réalité, moi, les gars, à Nambo-Cannabis, plus particulièrement dans la ville province de Kinshasa. Bandeko na biso abasi souvent le pango de benga bakou commune. Au mona que maman kombola ndako na kombo na ye et puis ça là que non et pas ba voisin kombo na bango ezate. Et ba ye osenga kombo po bango pe ba kombo. Et vous allez remarquer même balé deux fois et kombola ka 5 ndako na le pango moko mais propriétaire na ngwazali. Est-ce que sur le plan spirituel ezama lamu to ezama be? Et là, on a mutuno tuno na za mutana mutuna moko bato belé batomba na mutambo wana sans que balé kana koyeba. Mais sous le oyo abimi na mboka pe Congo a quelque évoluer ailleurs. Mais azomo ndire makampe za ko marché te. Ayebite ke akanga makana likambo moko kotaka na mutambo moko ba koyeba te. Omoni domaine ya balé eza vraiment mystère. Donc bonjour to fond la mystère à balé. Mais lelo na mutuno tuninga na koyeba ke mutu nyonso oyo akotaka na ndako na ye tango nyonso te ozaka na chaussure to chaussette. Totika la kamakolo nguta to kotana banda ko na biso soki to ko remarquer kombo nyonso to kombo la kandako na basonge na yango ezaka na basalite ya makolo oyo etika la ka tango to komba kandako sikoyo soki kombo ya ndako na yo etambola ka bisika 5 6 7 8 et sengelo yo ba ke entre bisika etambola ka na soki na kati na bato nyonso eza mutu moko ya mayele mabe aza wana aza a mesure ya ko posséder bino aza a mesure ya ko contrôler bino rien que po aza ko tanga lecture il y a vie na bino c'est parce que na sia makona biso ezaka na ba print après les ensemble makona biso eza facilité moto à prédire eza facilité moto alle kana koyeba nini oyo eza lobi na yo soki aza a mesure ya ko ba ko étouffer yo akoy ba ko étouffer yo pe abebisi makamona yo sans que yo le kana koyeba donc c'est l'ignorance ndelelo oyo ekotisi bato na kati na ba problème wana donc ezaki mutema malamu te que non de ko sungi de konaye parce que kombone baby mais awa guide sibso beza ignorance et puis na nga to que non place à malembe guide bambulu Bolobi na se ya makola mutu mutazaka na ba empreinte. Dans na tango mutu akombola kandaku, dans ba empreinte na ye ya makolo oya nyatsa ndaku ne kola rape na kombo na ye. Oui, kola na kombo na ye. Et mutu aza maele mabe to connaisseur moko ko pe ko contrôler mutu par kombo wana. Oui, papa ya kombo wana. OK, matondo mingi je pense bandeko balandi biso ba Bazuibouania, toujours tout continuer par rapport à possession, il y a encore une autre réalité. Réalité, on a pas maman, on a pas simboté, on a pas yaya. Réalité, on a que bandeko na biso belé ba utiliser ka ba lingette na bango. Et très souvent, ba miso ba baka ngo na kati ya ba fulu et miso supeta nga kendego sukola kuna azu yango abwaki yango na kati ya toilette na WC na ye. Motu nezali par rapport à ça.
na mode ya guide bambulu trésor aningisi mutu eza malamu mutu eza mabe na ningisi mutu po epesinga mawa yango na lobi bato batangaka bible to biso bato totangaka bible na kata oser babi na biso mon peuple périt par manque de connaissance. OK. Lingette ya mutu na lobaka eza sanza ya lipamboli ya mutu oyo ya mama oyo sanza lipamboli na bango omoni tango mutu azwi lingette na ye ake kobwaka yango na fulu esengeli oyeba eloko moko na fulu oyo ke kobwaka fulu ezali moko ebali ezaride moko bali ezaride okoyeba te mutu nini oyo bakotinda po akende koluka yango omoni bata maboma vi na bango atamboli suka na fulu eza na biloko oyo bakendaka koluka eza biloko bamonaka tina mpona koyeba kosalela akoki mpe kozala animé par un esprit oyo ana besoin ya makila mais ntango oyobaki lingette na yo na kati na fulu yebaki liboma akokende kozwa yango mpe bakosalela yango lobi ekoki kocomplike même oyo tobengi natalité na yo lobi ekoki kocomplike même bachance na yo c'est parce que eza makila ya nzoto na yo ekoki même ekobebisa oyo tobengi bolamu oyo nzambe abongisaki mpona olobi oleka na kosimba yango mpona nini oza kobwaka na kati na fulu yango nazonga mpe nameka koyebisa bango eloko moko soki bakosala constant omoni moto ya liboma so bani liboma sika bokondima te ke akozala bacharge te mais au fur et à mesure azali koumela bomoni akomi kokumba bacharge na kati ya bacharge oyo ye akumbaka ayebaka kobosana te kokumba ne fiske balingete ya bato oyo ye atambolaka na yango po même moto ya liboma mpe akoma koko les aride takoma ko les aride donc tant to benga na remi mabe oyo bazaka mal orienté bakena ko vana kata banzoto na bango oliboma pe aza na 4 éléments fondamentaux ya création ndenge na créa donc pona ko bisa biso na ko bisa ba mama pona domaine ya fulu e kozala malamu balingete na bango batumbaka yango soit bakunda yango na mabele mais meilleure façon ezali soki batumbi yango e kozala kutu malamu e kozala na problème te ba oyo bake plus loin ko kende ko tia yango na kati na WC baza ko yeba te ke toilette eza monde à part. Et ça, monde à part. Pour plus souvent, quand on dirait, domaine à la sirène, et ça, toujours, domaine à l'océan, même fleuve, non. Même dans la toilette, il y a un esprit. Autre madame la toilette, Azali, à la sirène. Oyo, azo gérer toilette. Quand on y a au boaki, pourquoi ozo pe sa makila na yo, ozo kaba sacrifice moko ya ofele. Tandis que makila, et ça, marambako sakanango te. Et il va te belé, oyo, likola makila. Bazo nga ko sacrifier ba vie abatu po ke ba le kana komona bola molobi mais yo siko ozu makila na yo ozo kende ko kaba yango sans ko le kana koyeba eza moko ya problème oyo lelo oyo e bebisi ba vie ba mama ebele e kotisi bango na ba complication e bebisi même ba chance na bango ba liki na ko perdre yango rien que po bazu makila na bango ba kabi yango ba livrer yango na facilité nyonso po bazangi koyeba donc yango na koyebisa ba mama baza koyoka ngai même yo zaka na mboka nini partout dans le monde de sika yo na za koyebisa yo lingette na yo soki esi osala ba acte wana osala yango ndenge wana oza na obligation ya koluka délivrance na yo pour que lobby oleka na kobika bolambo soki nanga egangi te lobby ekoganga likolo na yo voilà tande ba maman bakenda kobwaka lingette na kati ya ba toilette na bango guide bambulu esi biso lobby ke no eza na madame la toilette oyo azali sirène azalaka kuna na kati motuna moko ezali par rapport à ça mais comment na kati ya bino ba maître dit spirituel il y a beaucoup de confusion et belé ba obi que non ba sirène bazala kaka na mai ndenge na mona ba te wana et tout et mais le log guide bambulu esi sur le bi que ba sirène bazala kaka na mai te mais na kati na toilette pe sirène azala mais ba te belé ba nda biso ba ko banga te o bando kota ba toilette na bango ba banga te c'est parce que sirène na kati na toilette olingo lingate toilette tango nyonso yo to sala ko to benga ba matière fécale tango kota na kati et ba ko créer auto benga énergie énergie nyonso eza na facilité ya koyeba ko bimisa un esprit et donc so bato baleka na koyeba yango wana mais le code des locaux yo déjà ezalaka ndenge wana etikala ndenge wana nde omoni esalamaka azalaka wana mpona konuire bato te azalaka wana mpona kobebisa bato te nde omoni mpe nazomeka mpe koyeba kointerdire bato bazalaka so na problème oke na wese oke kolela donc nake mpe so kointerdire bango na façon ke ntango yo oke kolela na wese s'attendre ke mai misu no ekotanga mai misu ezalaka na makila ntango ekotanga mwasi wana azalaka na wese akoyoka akoyoka mapo moni makila na yo akokende ko agir po moni anuire moto eza pour yere na toilette mais yeba ke lokola oza na contact na connaissance na yete lokola na yo na yebo yeba nte bozo na lien te lobi akozonge pa na yo aleka na kosenga yo bombongo to asenga yo loko moko par rapport ya musala oyo ayebi na ko rendre yo okomona ke lobi lokola boyebani te okoyeba kopesa ye otobengi bénéfice na yete lobi akokipe ko nuire yo sans que oleka na koyeba donc pona ko ba ke ba onyo so ba kantaka ke sirène zaka na océan to la fleuve naza koyebisa bango naza ko informer bango lelo sirène azaka pe na toilette et puis soko remarquer na sima ko sala nyonso na toilette obwaka mai obwaka mai même temps que na ko suba masuba ila peka mai
Donc c'est fort possible azala wana avant d'awana c'est parce que pour ne pas si comme mai evandaka air nyoso na to tout mai ezanga na ngote. Donc on a koyebisa sabango soki bazaki informé te lelo na koyebisa sabango o to bien que madame la toilette azala kawana pourquoi to bengi madame eza poza moi. OK. Donc on dit batu mingi oyo bakendaka na monde ya évocation oyo bayebi mystère wana to fungola yango te po batu misusu so baza sensible bakope ko kena ko beba mais o bayebi mystère wana soki bakei asali appel na ye akozwa pe réponse na ye mais tolobaka domaine ya évocation soki mutu ayebi te ekoki konuire ye ekoki te mais ekonuire ye po makambo ozoluka oza na connexion na ye te oza na donc na yo na ye boza na rapport moko te makoki koyoka yo po makila etangi makila etangi loko makila ebendaka loko séparé makila akotema mpona koyeba koagir mais lobi akoyeba susu azonga mpa na yo asengo service mosusu to asengo bolamu moko yo na ye boza na contacte mwa oyoka eza te yo mpe moye ayoka yo eza te omoni ke lobi ekobota problème na kati na vi na yo matondo mingi guide bambulu trésor na simbi eloko lobi bandeko nyonso bakendaka na kati ya batoilette na bango kolela na kati na mai ya misu ezalaka na makila et le fait que mai ya misu ya bango etangi eza comme mission. Oui. Oh, bah, pesi na esprit wana entité wana avant dans la carte à toilette. Oui. Et l'entité va aller exécuter. Et par la suite, l'entité a rozonga maintenant pour avoir une récompense na ye. On va comprendre les places wana. Oui. Donc voilà pourquoi aussi bah vie va te belé quand la carte ça va problème. Parce que bah là la carte ça va toilette, je comprends bien. Oui. Makambo kena ko sala kuna la carte. Nani autorise ki yo? Na pesa ki onzela. Et puis, on a des parents qui sont un petit chéri dans la toilette. Bon, mon domaine, domaine moko, on a il y a toilette, il y a kosola, on a problème mingi. Pour nani au PC lo comme côté oyo et la moussaï ay bakobima. Donc mon dit OK no solu na yo, et ça na pas na toilette, autant appeler livre dérange na ngote. Mais so comme na niveau ya ko PC makila, yeba ke na posa motema na yo. Donc que moto ils ont un problème. Tango akotaka ba émotion ça na sentiment ils ont na motema na ye. Et ba ka ko fungola ba porte belé même il y a connexion. OK. Hein? Donc tant ba porte na fungwa maka na makila oyo otangisi d'office akoyoka yo. Akobima pe ko agir. Matondo mingi Bambulu Trésor, matondo mingi na bandeko no so walanda biso. Matondo mingi na Mbuta Kimpia tuki peka zolanda biso, matondo mingi na Yanzo et puis mon vieux Toshamvumbi le boursier, big salutation à toi, big salutation à vous. Mon vieux et matondo mingi na Bambuta pe baya ya nyonso, bo partager en tout cas massivement émission na bino, bo partager, bo benga bandeko balanda, hein? Botinde la biso ba question na bino ba suggestion ba impression na bino to kozanga te ko yano la bino guide Bambulu Trésor en tout cas matondo mingi mais na signaler biso que to zo chuté déjà mais na olinga to chuté na motuna oyo guide Bambulu lobeli sur les lieux arides oui pengle lobi muto akomi liboma akoma rappel lieux arides et ba fulu pesa ba lieux arides to ngato ba lieux arides ngweza na nini. Bon, je suis bisika bikao kati. De tobara non, me limo mabe bima kele bisika bikao ki. Donc ils a bisika oyo, ils a déserté. OK. Ils a les habités. Ba fulu, ils a bisika oyo e botaka énergie. Nazo ba doit comprendre biso malamu. Au moni désert. Désert à désert naturellement se pose à cause à désert. Mais ba fulu, ils a naturellement te. Ils a biloko oyo bato ba créer yango. Au moni, ils a différent na désert. Yango monaka mboka oyo ils ont envoûté, beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup remarqué. Bafoul, ils ont bisika niyo sur bafoul les aïe. Partout il y aura des poubelles. Beaucoup de problèmes. Ne peut Congo période moi ça quand on dirait malé mais Congo permis kobika. Bon, ils ont qui bafoul bisika niyo sur. Donc na Gombe bafoul, OK na Bandal. Et sali même bangomba. Libete foulu. Oui. Tango benganaka ba esprit oyo batu ba benganaka na batu benganaka te ba so batu benganaka ba zaka mal orienté o ba zaka orienté te nde omoni esaka ke ba kinaka ba na bisika wala nde omoni liboma nyonso ya komi liboma so komi liboma lelo akumba charge te mais au fur et à mesure komi ko umela aoke na fulu aza ko zo ba charge sani azokumba donc ezali dimension niveau ya charge azokumba dimension ba esprit o ba zo kota katina il faut à représenter bango par rapport ya mikumba oyo ye azanango. OK. Donc, on a dit, on a 15 sacs. Alors, on a sac belé donc, il y a niveau, il y a possession, il y a esprit, il y a évité, il y a poussé, il faut représenter Bango, il y a des saletés, il y a donc, il faut comprendre. Donc, on a dit,
amonaka liboma motu moninga na ye liboma na moninga na yo te moninga na yo te po soki oza faible okoki mpe koyeba kosimbama na esprit moko eza kati na ye esimbi osangi koleka na koyeba yango moni mboko mabomba baza ebele eza mpe mboka oyo bitumba ezaka ebele mabe ezaka ebele pasi mpe ezaka ebele voilà. Matondo mingi na Guide Bambou le trésor na signalé biso que ezaki première partie na biso sur la possession et la première partie na biso ya possession tolobeli beaucoup plus comment est-ce que l'homme azalaka possédé mais Guide Bambou le trésor na linga na deuxième partie na biso ya possession topé ça maintenant ba piste de solution pour na bande nyonso ba se retrouver na makambo yo lobi la deuxième partie bolanda biso c'est alors que Guide Bambou le trésor je pense qu'il répondra toujours présent et à sa biso n'est-ce pas ba piste de solution pour na robima na kati ya ba possession maléfique wana. Quant à moi je vous dis un grand merci na ndengo bolandi biso matondo mingi na manager Mukendi wala ndibiso matondo mingi na sponsor officiel Nelly Mokela wala ndibiso sans oublier Bibiche Eunou matondo mingi na Tosha Mvumbi les boursiers Kimpia Tuki PKPK boza tellement belé ya zone États-Unis na peso big salutation. Botikala toujours scotché na chaîne Nabino. Quant à moi, Tomonani na prochain numéro. Bye bye.